Mboto lisusu bandeko balandia to komo wapi esengweza nga komona bino baso ndenge bakongole balobaka sombele suka bisanga loyo njo leo lelo oyo bakongole nyonso baza ko sepela pona nini moko ya bango balingaka mingi gouverneur le plus influent ya Katanga akwei na mabele ya mboka bakoko na ye na ministre to koloba boye ndeko na biso Moïse Katumbi Chapwe aza bel et bien na mabele bakoko mwana mboka molobeli ya bandeko ya lamuka o eta bandeko ya opposition molobeli na bango aza na mabele bakoko na ye Moïse Katumbi Chapwe. Mais avant bolanda arrivé à Moïse Katumbi Chapwe na Lubumbashi na aéroport à Luano tomeka kosola mwa muke makamboleka kilobi boka ikunda ndeko na biso la mère Mende o bakangiye o makamba diama nini ekoleka juste Sankuru yango makamba diama o na Sankuru boni masola diama ko bimana Sankuru banda kala diama c'est la rato c'est la raté ndeko leza kambo charmant akenda boloko likoya diama Sankuru diama munene boye place kende ebanate nana bomba masolo ya diama ya richesse ya Sankuru. Nani abombaka masolo wana tozwaki honorable vice-premier ministre et ministre ya sécurité o atali mondelo ya mboka ndeko Basile Olongo na nzela singa alobi ete après awa tokolakisa bino interview moke tosali na ye mpo na nini bakangaki ndeko Lambert Mende e mpo na nini mpe batiki ye nini ezobatama na kati wa nini ekoleka esalamaki ndenge nini batya ye maboko bandeko ya Congo. Il est attendu comment on a souka, c'est bien fait. Mais c'est un député, non? Non, député, parce que on nous fait changer. On fait changer quoi? Et puis des fois si l'état des droits. C'est qu'à comment? Ma proté. Ma proté on a son coup. C'est quoi? On a pas côté les pas garde. Ouais, bah garde belé. Ta moi si naïe. Ouais, moi aussi. Il on y était. Moi si les voilà. Il y a bima. Ah mais il bah c'est kaka. On va au tambour. Il va finir ma casse. Pourtant, tu me mettrais. Mais. Bon, on l'a vu sauter. On l'a vu sauter. Et Mende Bakene. Voilà, bagarre n'était. T'es au ordre. Hein? Bandeko Bayimboka, ya Congo, il faut de solo laka. Ndeko Bokecho, mis à l'album n'est pas de complexe. 123 ans, il y a souffrance. 123 ans, il y a souffrance. Madame Michel Bamba, c'est pas de complexe. Si le Salimou la boni, donc combien de mois à souffrance? Oh, moi, je suis au Karaboy. Sankuru, tu es bien richesse à diamante. Masolo diameko bimaka. Nana bomba masolo wana bandeko. Analyse fait salama. Toyeba. Ba politicien à Congo. Bos amitié à Malamu. Il y a un peuple vérité. Vérité zanini. Obo bomba. To comprendre te ba comme le bandeko kende. Bandeko. Si quand était bon d'arriver, il y a moins somi école au Congo. Bolobaki trop ndeko Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République démocratique du Congo alobaki congolais nyonso aya na makanisi na ye ya malamu to tombola mboko na biso Congo biso pe na magazine de Congo apilokola to lobi boye ezala ndeko alamuka ezala FCC ezala cash bo sangana to lekisi tant ba distraction de ça besoin mboko na biso kende liboso to so la rapende baninga moso ayaka o na Kangola ba yaka pe RDC ba yaka pe komuna ndeto liaka ningo to vivama kompeza malamu ya ngwa de senga ba moko ba politicien bo sangana oui opposé que kozala ezala makamu susu ezala makamu sele kala mboka na biso Congo te bota la bongo arrivé ya mwana somi ekolo Moïse Katumbi Chapwe kuna na Lubumbashi na aéroport à Luano.
Mais en fait, vous aussi, faites attention à nos objectifs. Ah, ça vient jusqu'ici. Chef, là-bas. J'espère que tu vas m'écouter quand je vais me dire. Masamba! Masamba! Toto alini moko to va faire bien. Toto pas va bien. Toto alini moko to va image bien. Vous jetez. bomoni ndenge ezalaki peuple asepeli esengo ya bana Congo basa basanganaki ya Kinshasa bakendaki bapolisier lokola bafangi diongo ya lamuka nyonso boyebi bazalaki kuna na aéroport badepute national bafenanga Mike Mukebai badena Lisafu bakoko badepute national lokola bakoko Christian Mondo bandeko nyonso boyebi bana Congo bakeko ya mabongo leader na bango ya lamuka porte-parole mwana somi ekolo Moïse Katumbi Chapwe mutarbo yango azate lelo ye wana confirmé azwaki passeport azwi visa akitina jet na ye na aéroport na Luano wana na Lubumbashi etika ko zate na mboka au Congo tika ete donc c'est mo extrême ke ndenge lekaki makambo boko solo la ya ndeko na biso la mère Mende ndeto koyela bino ba image à la prix oyo ba kotanga ministre intérieur na yi makambo wana te bakangi po na nini makambo kangenga la yebi yango te mage ba congolais lelo oyo ba congolais na yebisio koto to zeli bongo arriva mwana mboka Moïse Katumbi aye mwana somi ekolo koto peut-être ozela bongo nomination à premier ministre de la République démocratique du Congo et cause la nani kombo na nani poto yeba tisikoyo bakola bazina fièvre mais lelo bana lobi na butu
bakongole bakolela kaka eza kaka flash nini ekoleka juste nani akozala bongo premier ministre ya République démocratique du Congo nini ekoleka kuna juste boyebisa biso tokoyamba mwana somi pe ndeko Basile Olongo akopesa bino makanisi na ye apesa une vraie version par rapport au boko yokaka biso comme moi bizaka lisu kula lisu doza rapé sem ya komona doza sema ko yoka te kabola o bande ko mususu ba ko pose tona possibilité ya ko atteindre moto nyonso atose na Océanie atose na Amerika atene Europa doza na possibilité wana ya kozwa information na source ndete ozo la bino kala mingi te ndeko Basile awa abete na biso masolo nini elekaki sika ete kimi ya nzambe eza na maboti na bino tukute moko malobi bana Afrique, bana Europe, Asie, Amérique, bana États-Unis, pour savoir bien. Oyokiango, Dr. Mogishu, Azak le 1er juin jusqu'au 30 juin, dans Texas, Azak comme la nuit là-bas, Oya Salingai, na koma na bakuti ya. Oya Molinga Maya, na bakampona ya radio. Na banduka na laki na ngo Dr. Mogishu amemeli biso tseloka yo na ba covid na nyonso oyelongola ka papo oyelongola ka banduka lisusu akopesa bino ango tala lelo nde na komibenga Dr. Mogishu aza kuya na ba covid na nyonso kosala rendez-vous na bino kozwa ngo avant bokozwa ngo na numero oyo Dr. Mogishu, chercheur monene, le 1er juin jusqu'au 30 juin, dans Texas, à ça pour comme il a vu la bakouti, Oya Salingai, na Texas, et si ma Dr. Mogishu, ah.